Bonjour peuple congolais, bonjour bandi konanga basipe mibali, eza lisusu ngai bino la Marie. Naye lisusu na lisolo na biso tosto misali déjà kosolola concernant attitude. Ça fait quand même un temps automonanité et toyokanité, mais on est toujours là pour notre pays. De temps en temps, quand il y a quelque chose à dire, tokoya pe tokolobela mboka na biso. Lelo na nikna loba particulièrement concernant situation oyo ezolekana actuellement na mboka na biso parce que la RDC, problème ezangaka te. Il y a toujours de problèmes et aussi longtemps que le pays sera sous occupation, biso pe tokolebate, nous allons continuer à parler parce qu'il faut te défendre mboka na biso. Le sujet que nous allons entamer lelo, il y a plusieurs informations oyo lekani mikolo oyo et on va essayer ensemble tomeka kotala qu'est-ce qui ne va pas en fait dans notre pays, hein? Donc nous allons parler de épinglé en fait. Dans ça, là, moi, Nanimoko Mouki concernant monsieur Chérubin au Kende. Et puis, je veux voir Trota la Lissousou Likambuyandeko Biselele. Donc, au côté Lissousou Namakambuya monsieur Bitakwira. Et par-dessus tout, Tokolobela, menace, il y a Félix Chilombo. Oyo Azana Mboka wana les usurpateurs, il y a pouvoir. Bande Konangai, je pense que l'homme est tel et sa pensée. Mutu. Ezalaka lolengi mutu na ye ezako kanisa. Pas penser na yo. Tes pensées, c'est ce qui forment les paroles. Tes paroles, quand elles sortent, elles deviennent créatrices. Tant que comme créatrice et faire fonctionner ma membre, hein, pour likambwane salanini eko kisama. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de fois, tokanisaka que non malobo tolobaka ou bien non ekendaka en fait nous sommes le fruit de nos pensées et de nos paroles. Na se présenter lisusu eza bino la Marie toye kosala lisusu lisolo na biso attitude pour voir quelle est l'attitude du peuple congolais face à ses dirigeants, face à la situation mondiale, face à la situation économique, face à la criminalité ou bien criminalité, crime eleki na mboka wana bato mosusu nde bakomi kolobela Congo mais pendant que biso moko tozotelema te. Ba nakei liboso na likambo ya ndeko famille Tshisekedi parce que c'est plus le moment de mâcher les mots. Bato penza ba memi penza Congo dans le chaos. Ba memi Congo na situation tozaboyi. Et sa famille Tshisekedi. Yango wana eza na ba famille mususu dès le début soko talika ka ke no racine wana ya famille wana eza mabe, il faut ko kata ngo parce que mabe ba kata ka na racine. Pourquoi je dis ça? Peut-être que na ko attribuer bango mabe wana te avant l'indépendance parce que to utaki l'esclavagisme et tout ça. Mais après l'indépendance, famille wana joué rôle moko ya mabe na kati ya Kinshasa ou na kati ya République quoi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes en train de voir le fruit parce que balobi que baye bakambuma na nzete nango. Nzete ya papa oyo soki papa oyo Chilombo nzete nango qui est Tshisekedi et sa femme Marthe. Ezalaki ba couple moko tolobaki kune pas papa papi gen que ba couple moko inutile. Oui, il y a des gens maintenant qui sont inutiles. Parce que Moutou Oza utile, c'est quelqu'un qui fait avancer la société. C'est quelqu'un qui fait du bien pour son environnement. C'est quelqu'un qui sait faire le bien pour le bien-être Yamokili. Mais il y a des gens, il y a les gens inutiles. Bande Konanga, il faut réfléchir très bien. Tout l'esclavagisme, tout quotidien, période de colonialisme. Na colonialisme, on a tous la quitté. On est en train de voir l'histoire parce que tout comme bandela. Tozo bandela histoire bien parce que ma bé faut otala ngo esika nini et uteli pona nini et produire mbuma ya boye. Et loko ya liboso et pas muntu. Soko linki vraiment OK de liboso na vie na yo. Longo la jalousie. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'égocentrisme. Ce sont des choses oyo salra ke muntu a avancé, a comme un nuisible en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que bakolon tango baningaki bakende balobi te agression oyo tokomo monango ekomi mwa pasi. Mais il faut to luka moi moi esclave moko boye bako meka ko talela biso ndako bien. Donc il va talender ti Congo bien parce que nous sommes sans oublier que voilà Congo ezalaki propriété privée à Mutumoko qui est Jean-Paul II. Tango Sikoyo, plutôt, qui est Léopold II, je m'excuse. Sikoyo, Tango Léopold II, Tango Bamoni que non, il faut tokende.
balobi que non tozoma ba esclave moko boye otokokosa bango ki basali ndeti kokokana na biso topesi bango kombo ya nani ya ba évoluer bakamati ba veste bapesi bango ba pipe pona basi pona mibali allez bakatisi bango basuki na bandenge moko boye balati bango cravate allez basi batie moi talon allez ba mama bango wana balobi que non nous sommes les évolués et c'est cette même classe politique jusqu'aujourd'hui ils ont détruit mboka wana ils ont évolué na bana na bango et maintenant là na bakoko na bango parce que bango batanga na l'école jésuite balakisa bango ki bo bango parce que normalement ata mopaya soki ayi na ndako na yo okosala ndenge nini et surtout soki azalaki mopaya moko bien te tomonaka moto akombi na ndako pour dire que ne reviens plus ici hein? Pourquoi on n'est pas revenu dans nos mœurs? Pourquoi tozongaki na kibobiso te? Mobutu a essayé le bio authenticité pour tozongela lisusu la vie qu'on avait avant l'indépendance. Mais papa oyo ba Tshisekedi alobi te biso tokokende nzela wana te biso il faut tozonga tosala kaka ndenge ndela tikaki maloba tokotikala na cravate nalobi hein tango botutaka tolo wana keno biso nde tolatisa bino cravate oui bino nde bolatisa biso cravate tango bolobaka keno bolatisa biso veste oui bolatisa biso veste c'est quoi allez-y comprendre avant l'indépendance congolais bandola ta veste tozalaka batute tozalaka na bonya pe mayele. Donc, avant Bozal, avant qu'on ait ta cravate, tout ça là bien. Donc, il y a qu'un esprit, il y a qui dialelo. Parce que vous avez fait ça pour nous sépelir ça, bourreau na bino. Vous savez qui a voté pour nous Congolais? Non. Vous savez qui a voté pour nous. Donc, qui traite que banda qui déjà wana, qui va plaire à monsieur tel. Nanya ko sépelir ça, l'ongangé. Nanya ko sépelir ça tel qui dialelo banda kala. Et c'est avec ethnie Oyo. Ou famille Oyo, pour ne pas dire l'ethnie. Famille Oyo. Yaba Tshisekedi. Parce que comme on a ba meurtre nyonso. Oh il est kana na kati ya mboka wana. Et puis quand je dis le meurtre historique. Comme on a bango ezanga kati. To bandi. Tango babomaki papa Lumumba. Oh ya benga ki krapo. Tata Chilombo azalaki na kati. Etienne Tshisekedi wa kolabo. Tango ba yeko basali babobi ba martyr. Ya indépendance. Tata na bango ye mutu azalaki na kati. Liwa soki totali bien liwa papa Kasavubu. Okoluka bien. Kombo na ezalaki na kati. Donc, batu nyonso bazalaki wana trahison ya maréchal. Yeso kotali bien azalaki wana parce que pourquoi? C'était quelqu'un qui convoitise ezalaki na kati na ye. Wana je suis sûr, mundela se boire qui venin parce que mutuan il y a des gens qui parlent peu mais qui observent beaucoup. Akovanda na bino la caractéristique oh mutu wapi? Oh mutu ya bandundu, oh mutu wapi? Oh bona boy. Aye kotala bi bon, sali li comme ensemble, mais yende mutali bosoko kende kofunda. Aye kotala epsi mes chers frères. Baluba, faut pas bazo pouvoir na mboko yo. C'était pas les Congolais. Batu plus papa na bino bando sala kijalelo ndalo baki ke muluba aki bozo pouvoir te. Bino sko kanda wana nyonso. Bo accentuer lisusu ki mutema mabe. Boye koloba ke non, sikoyo il faut muluba azo pouvoir. Problème ezate, mais quel muluba? Quel muluba? C'est Moulouba ici qui a manipulé tous les Balouba et toutes les tribus. Makambu nyonso ya mabe touti na parti moko qui est l'impère. Ya lobité, il faut la démocratie, il faut to panza wana nyonso. Allez, toya sikoyo tokomana ba parti ebele. Mais lelo oyo entre démocratie au bilo melibiso ou bien parti moko qui était l'impère parti unique. Na bino ndenge boyesi biso ba parti ebele siko toza komona ke Chilombo yona matina chrono Chilombo carrément a commis je sais pas il devient monarque ou tout éviter. Donc nous sommes en train de vivre dans la monarchie. Oh Chilombo lobby, c'est ce que le peuple doit faire tout en sachant que en oubliant que bango nde ba komisi biso boye famille oyo ya Chilombo pour ne pas dire baluba famille ya Chilombo nde ba komisi biso boye Kongo ekomi boye. Ba politicien miyibi bautika hakuna ba politicien lukuta bautika hakuna ba mafioso bautika hakuna. Donc IDPS ebimisi ba nyoka ya ndenge na ndenge yango wana nga na lobaka kanambe aza mutu mabe ata biso nyoso na lola na lifelo babi kaza mutu mabe mais au moins tokotongela ta urinoir et soubelie totongeli ke non pour ton hommage okoki au moins ko bimisela biso na libulu nyoka oyo ya IDPS wa bomba na ki depuis kala Kanambe Rwanda salinini abimisi alobi botala mutuango. Donc un peu pour dire que na kufa na nganga moko na kufa na ngai me na kufa nganga moko te. Il faut peuple congolais ba mona na misu na bango famille oyo ezali famille nini ça
kanambe to devoir yo quand même urinoir ya mwindu bato babando suba penza ya ofele donc ozo suba penza na action de grâce na esprit kozo subela kanambe po abimiseli biso idepes famille oyo ya Chilombo et ye kobebisa Kongo na biso. Mais aujourd'hui, c'est le même Chilombo qui a le courage. Comme il a ngouya ko, Chilombo boti ngouya. Eh, Chilombo ndazoya, oya komeka, c'est lui qui va oser. Yako tia trouble ou bien qui mia bonabo. Mais Chilombo, tu es le premier. Osa molécule a liboso, o eza ko tia trouble na kati mboka wana. Yondo zo bebisa mboka wana. Na incompétence na yo, na kijalelo na yo. Na tribalisme na yo, na népotisme na yo, lelo tokomi komona que bobino donc bokangi penza masolo ya députation. Ba député national 270 personnes juste dans une famille. Mais congolais vandi. OK kaka keno fati béton. Hein, mon tombolo béton. Mais Chilombo, tokola kisayo. Ceux qui osent béton. Biso, toza ba composant auto sala ka béton. Moko banda obindana. Béton basala nini? Si tout ce qui est béton armé, ils ont un béton armé. Et ça les makana fer, et ça les makana ciment, et ça les makana caillou, et ça la makana mabele, et ça la makana maï. Et puis ba brouette ne ba memaka. Oh ya idepes, moi ne ba bemaka na ba soki Gilles Mouniéré, ba brouette ba comment coller la brouette. Mais nous le peuple, nous sommes ceux-là qui ont composé ces bétons. Et bientôt, maï qui panzana, ciment qui panzana, et mabele qui panzana. Et puis tout le monde a sikoyo faire paix et qui de côté nango total a sikoyo qui béton wana vous avez béton yandengeni vous êtes de mauvais en fait vous êtes de maudits quoi surtout dans la carte de Bible bilon de famille en camp zomon famille en camp penza balobaki que non voilà et qui tanga maka kombote de ba famille lokola bino bozui bato bokomo sali la mutu lokola maman Marthe pona nini olingaka Félix te depuis au bandaka kolinga ete depuis au mwana kopimelaka e ba fufu tala siko mwana malade eko bimana kimukolo Chilombo azalaka traumatisé na biloko kolia tala gouvernement mobimba eloko tomoni ya malonga tomoni donc non ya malonga te oyo emonani visible nzala à la tête de la nation wa bato nzala kolia e bongo yoka etafunelo allez famille moko boye bazana aisance. Les gens qui n'ont pas les goûts de luxe, ils ont tout, mais ils vont combiner en côté. Et c'est qu'ils ont le luxe, ils ont rappelé et taille à moto. Au tali moto, maman a biso na bois luxe, on a kaka ana kalipa ne moko mazoni kango au tali moto. La personne est en fait fine quoi. Kolobanae kozalane et tambolé libo na botali que non moto azana goût luxe. Mais bino bo senzi na bo senzi. Yoka eta funeli. Et bon we simbe l'hiver, so ba simbi vers à champagne nete bukana. Vulgarité donc nandenge moko que donc Félix a sali nyonso pour na kokisepso soni. Bref, peuple congolais, to font la misu mwana mobali oyo aeli biso eloko bien te et il ne fera rien pour le Congo. Mutu nini oyo aye ko menacer oya ko meka donc to komi na suka ndesi ko Chilombo bimisi makambo oya ko meka koloba akosala nini akozala na sans remords sans pitié sans pardon moni ba phrase wana eza ba phrase oyo Poutine azo menacer la mokili mobimba ke oya ko meka na kopanza mais yo ozoya kolobela ngo peuple na yo moko nde ozoya kolobela bango oya komeka place bana libali bazobunda yo kuno lobaka te place ba beta koma kofi kuna yo lobaka te makasi na yo kaka na peuple congolais mais congolais vandi na kaka atala un peuple oya zakoya nzamba kosala ata David ango tango akomaki alobi nani oyo mutu incirconcis nini oyo azo finga tribu mobimba tout un pays Père se révoltaka. Mais Bino Fati, il fait tout ce qu'il fait là. Peuple congolais basé na bango bozo talaye. Ba meurtre kaka les kaki awa. Il fallait qu'ils aient élément déclencheur pour le soulèvement populaire. Ba rien. Donc Nicolas Soza na Congo ko. Donc ce batunyo melaka na melaka ofima. Donc yel sa bango que non pas partir na nyonso ya nzote pola. Wana boki oza na chance. Mais ce qu'on le dit quand on a mis la carte, bien, mouton la talayo physiquement, a remis au talayo, a commencé à la cuisine interne, à sauter la, oh ce qui va rogner ça bien, oh ce qui, le on a quatre ça bien, aux autres la mouton au côté, nous avons pas d'autres talons d'engue n'engue à quatre, mais congolais au vandi, ba bomi, chérubin au kende awa, ba tout nyo soye, ouais bien, moi en fait. Je sais pas, mais je plains quand même l'attitude de qu'on a vu son sous la tribu. Ceux qui tribu n'a vu bimsa héros mon boisa national, tas international. Tribu il faut ça la rappeler, na moi fierté mon vraiment l'olendo. Ba tété là. Bon bimsa lumumbat. Bon
Donc, il fallait que ça révolutionnaire à Liboso parce que Tilelo, basala Lumumba mabe, bazana bino kaka na kata Belgique wana. Bovanda kana bango, bolia kana bango, mais vous êtes toujours là. Bosala rapé masolo na ba réunion bosala ensemble. Obosa nina kobosa na keno, mutaboma Lumumba ye wana. La preuve est que yo mwana Lumumba, ozo trahir na yo pe, ama papa na yo sans problème. Mais un héros, pas national, international, parce que c'est non, porte de nom. Donc ils en ont pas combo partout. Et très cato que de l'eau là, on n'a pas venu Lumumba. Parce que partout je suis passé, au moins, j'ai vu. Si ce n'est pas un boulevard, c'est une avenue, Lumumba. Mais, boulevard, il y a une avenue, au tête là qui m'a foumbé. Boké, kuna ongangé, lango, dimila, boka la racholo. Il n'y a pas marocain qui est offélé. Et pour couronner de tout, basali ndenge nini makamba okende beda parce que les congolais place distraction ezali si tu es roté kamboka des place congolais salaka babimisi libino mutakala ya oyo soki before papa before soki na biso ki natalaki vidéo na ote na kosi natalaki yango bien parce qu'il fallait natala yango bien parce que nazaki na liloba oyo nga na comprendre pona ya ko bimisela yango bandeko na biso oui natali yango pe bien donc munoko nyoso lobaka wana ozalaka noka bongo munoko nyoso bochaka ki ono mbinga vo nini ozana okaka ndenge wana bo respectaka basi na binoko bo respectaka bana na bino yondo sali mabe mes familles na yonde et que aime sous ce qui oka soni je respecte ma femme j'aime ma femme bona boye bisanga sikoyo oza mwasi ya before fier ngo na venir ngo kobanda ngo na ndenge nini na gauche to na droite na tambola ndenge ni na banda gauche to droite donc ti ozo le kabwe ba moni kaka tala mwasi ya mobile ya mtakala public messieurs okoloba ke obabimiseli moi je m'en fous no babimisaki la première erreur ezalaki nango se faire na éviter bandeko na ngai ce qu'on lobi ko ka eza délire na biso eza délire mais batu nyoso babelaka délire c'est que ce sont des gens qui doivent être normalement na centre psychiatrique parce que ce qu'on commis na délire au commis na anxiété au commis ce qu'on commis na délire au commis na en fait au commis no psychopathe tu te reconnais pas ce qu'on a na délire au comme qu'il na tendance il y a symptômes il y a folie et loko on imite le mal on veut être tozonga na bobiso mais on imite en mal mutakala soki mutu azalaka lisusu na sonya kolekisa mutakala te c'est un animal parce que ata nyama moko pa bombaka mutakala na ye soki yo komi komona ke non c'est normal mutu nange fongoma open minded boyna boyete okomi no ndeka kaka nyama et puis tu veux te convaincre l'homme étant élément moko ya nature parce que l'homme fait partie de la nature ata lingia changer nature est zongisaka donc il n'y a pas mieux que la nature pour recadrer l'être humain il n'y a pas mieux que l'être yango no monaki basali mokili baye kosala moto après mais yeba ke oyaziaki liboso na yo aleki yo moto oye kokuta biso tokutaka nde mokili ozomona c'est que mokili kendaka deya na baloi nango à chaque fois que mutu amekaka a changer nature il y a soit après tout le monde appelle comme il veut mokili ou mai ou nzambe azonga kaka donc ce qu'on sala qui m'a c'est pourquoi en tout cas vous allez m'excuser hein, on va dire voilà tu parles trop de la Bible oui parce que même Bible qui était censée sauver le Congolais mais Bible est détruire Congo alors Bible comme culture donc bon souffrir nango parce que batu ba bebisi Congo et ça pesa ba chrétiens les faux chrétiens ozomona quand on dit que la nature ne vous apprend pas c'est que nzamba ba ke no asala ki nature avant pe atia ki déjà loi et puis bino boye kokuta yango à chaque fois oyebi mutu wana ezandenge na ye kosala mo raisonnement nanga mutu azalaka na bilongi misato elongi ya liboso eza elongi oyo otango esumukaki yonde osali lisumu menza adana ye basali ni babombi awa batombi mutakala c'est que mutakala pe eza elongi ozomona ebombani ya etika to bomba mutakala siko mutu asalaki mutakala ye wana yo komo bombi mutakala na ndenge nini awa na sepe ezalaka elongi so boyebaka te soki oyebi kobomba elongi na yo déjà a aussi trahir oye ko trahir lisusu elongi na yo ya se bapesa yo pour faire parce que ezana moyen mususu te oyo mutu nzamba pona ke mutu se reproduire que par eloko oyo nzambe achango entre nos jambes otokoka ko respecter yango te tout chateau parce que na chebino les bien te to cheto tokoka ko respecter yango te nzoto na biso ya bo mwasi to bombali ezala rapé elongi donc il faut yo kasoni elongi misatu ezala ka mutema
Parce que l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais Dieu sonde les cœurs. Alors, moi, na apparence physique à côté déjà na kati. Mais c'est quoi yo? Soko sangisi. Na elongi ya elongi mabe. Soko lingota la pe mutu ya soko tali mutu elongi mabe. Okomona njoto nepe normalement ezaka ndengo wana elongi neka ezaka ndengo wana. C'est tout ce qui est ko sala siko menu complet na mutema mabe. Wana papa to maman fallait ba kangata omibwaka na yo na ebale parce que tu ne sers à rien. Elongi mabe njoto elongi ya se mabe elongi ya mutema pe mabe. Orosuka wapi. Apprenons à respecter et à valoriser nos corps. Le corps est sacré. Attends, il y en a qui m'ondele wana. Pour ça comment on les kana mindele. On va aller en Torokem Sikate même en Belgique. Quand en Belgique. Et ça qui ceux qui députés ou quelqu'un comme ça. Bakende ko sala partout police yi. Na somo kaka vidéo et bima a démissionna. Na somo kaka. À combien plus forte raison. Quand tu te filmes là, oh eza délire na yo. Yo kanisi ke suka ya film wana et que suka kaka yuna ba makangu na yo. Non. Et que kinde musika. Donc erreur à liboso eza nano komi filmer. Ne sengo nini. Ne sengo nini. Partout. Hein? Et ça, et là, comment pour les journée donc célébration et déviation. Et nous sommes sans oublier que l'immoralité, mon qui les a ndenge zaboui pour l'immoralité. Immoralité, les pensées. Nous t'as commis boui pour la pensée. Ma pensée n'a été bini et boti liloba. Et liloba nae et comme bande konangai. Hein? Utilisons le parti. Oui, mais tout ce qui est au-dessus. Normalement est censé diriger oyo parce que mutu bako kate awa mais soki azana mutu azana mutema azana maboko qui remplacer makolo hein mais biso c'est comme si c'est le contraire hein elongiase et comment qu'on diriger na ba penser na mutu c'est là où les fondements sont renversés ndandikolanga aussi longtemps tokozwa salat exercice et loko nini ya liboso simba soko la moki yeba ke loko liboso o kanisaka yango nde dirijaka vie na yo. Pour certains ils ont téléphone, pour d'autres télécommande donc télévision, pour d'autres au cas non na ke kozwa kongo na ngaza mutabilanga yango nde dirijaka bien vie na yo. Bandi konanga to meka komi yeba. Nous avons un pays précieux. Babi selele wana hein ceux qui ba mitaka la bisele mais après papa biselele vanda na yo. Côté moko pe ba fuli yo. Pourtant wabitula et ba femme congolaise o bazalaka inconsciente ba commande ba kosala na commande papa na monaki ngapi na koya tour na ngai pona ba oyo pe ba insensé ba na mibali oh leur cerveau ne fonctionne elongi kaka ya sende sala ka oya likolo na muteme sala raté ba kosala pe commande ah petit na bandoli ya bien non il faut qu'on commence à parler na ba langage à boy hein vraiment mutu oya respecta ka bande ko na ba congolais akoyebisa bango penza ata ba papa na biso akala o kazana basi 7 mais azana premier lundi mardi akati bino basi ya lundi ti dimanche bozo sangisa bango ne loko moko. C'est un culte que vous êtes en train de faire. Bolingande koloka Congo ndeka bosala kawana. Donc dès boloka Congo wana, si ko mutandengi wana. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Otambolina moyibi, oza moyibi, otambolina ndumba, oza ndumba, c'est ça. À moins que on crée exception parce que c'est l'exception qui confirme la règle, mais la plupart de ça de fois c'est ça. Si on conseille à nini ya bien, o biselele akope ça, mutuloko la chilombo. Donc, et ça, gouvernement moko, il y a bato ba partout, et ça, gouvernement moko, il y a bato. Donc, ozomunake, ba nommé na ba makambu, ba exa, et puis bazara na zuwa te, ako bima awa koti awa beni, neti ba ndenge tozoyo ka ba nyake ko pe ba leka wana bwe na bwe. Combien? Si ko bobimisi mutakala wana, lobi boko nommé kaka. Combien on fait de bêtises? Batuloko ba mukuna, ti lelo bazali, hein? Batuloko la ba soki bakenda, bazali. Batu nyonso yo ba lakisa mutakala. Okomona ke na Congo ba mata. Pourquoi? Parce que Congolais ezalaka et ça va délire na bango au lieu quand on dit que la justice élève une nation qu'on dénoncer pe ba acte ya mabe et ça la justice mais les lots tokolo ba lisusuté parce que mutu à se sentir libre mais ce que vous faites là parce que ta liberté commence là où les autres et finit là où les autres commencent. Il faut pas vivre dans la société. Ben oui. Boye kulakisa batu mutakala moko mete ya tina te na bana basi ya bande konangai yango ba congolaise o naso comprendre te to ba komi to komi ne ba invertébré oni les filles ont la facilité ba fia mi kongonase
Hein? Les femmes sans initiative. Ce qu'on a fait, on a assez initiative. Et puis franchement non, il faut te demander kolobe cette attitude bande onanga na lobaka toujours Congo baby pour na makamba minene te hein. Congo baby na makamba miki habitude babiloko mo miki yango baby si Congo hein. Donc ces gens là qui ont créé les chaos dans le Congo, ils ba mwana ba komisi bino bongo pe ba publier yo. Teti bino nde ba publier yo. Ce qui nga na porter plainte. Parce que mbongo futa kingai ezalika mbongo ya flamingo ce qui est ma kembese. Oh, c'est bon, mbongo publication ba publier. Bokomi ko banga. Ah, il y a aussi des femmes mariées. Ah, il y a ici non, les femmes mariées quand tu es mariée, elles ont lien. Hein, osomona. Quand et puis ma maman na biso hein. Oh té, bah honorer sa femme ou son homme. C'est pas le jour où tu l'emmènes soit en fait, je sais pas, conservatoire, comment on dit ou place dans l'état hein? Non, ça c'est pas. On honore sa femme toute la vie. On honore son homme pour toute la vie. Après, bah chute Koya. Parce que tout homme est faillible. Mais quand ça devient un mode de vie, on est dans mon on n'est pas bicelé. Donc à sala. Il y a un abo qui ne kokufa. Misusu kutu babando postele bino de ba sous-vêtements. Otika ki stringa wa ba postele o ba yelio. Ah otika ki soki boxer soki ninya wa ba postele o ba yelio. Parce que c'en est de trop. Congolais, tout ça, le sexe m'a bé. Banda ki baninga na biso kaka sexe wana batali côté longi makarabiaka. Mais awa bazako sale lango bazo kota ba biro. Bazo sale lango penza na ndenge ya bien. Mais biso to sundoli yango kaka na TikTok, to sundoli yango na ba WhatsApp ko fongolela ka ba nini, to sundoli yango kaka na ba messenger. Donc ikuna nde penza makamba bien sali. On va faire tout ça l'exercice moko. Topé ça a une caractéristique, il y a Congolais, na Congolaise. Totala, par rapport à la vitesse à Mokili. Ceux qui toza pour le développement ya Mokili, ou bien toza pour le sous-développement ya Mokili. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Caractéristique de la bise de la ligne. Danze, Kitoko, Msusu Choko, Msusu. Donc tout. C'est rare au monde que non. Ah, mais les Congolais, ce sont des femmes comme ça. Ah, les Congolais, ce sont des femmes comme ça. Et Zanango, mais ça rare. La plupart de fois, on nous retrouve dans des bêtises. La plupart de fois. On dit réseaux sociaux. Quand on dit réseaux sociaux, on appelle ça la toile. Toile, les années, c'est toile d'araignée. Réseaux sociaux, comme ça, mon kilimoko. Network, ça veut dire que ne fais pas quelque chose pour dire que voilà, bah comment on a été. Nenge kaka ne na zaboye. Nyoso na monisi awa. Et comme public. Kolobananga, ils a public. Kolata nanga isa public, misu nanga et tout ça, minu nanga isa public, zolo nanga isa public, misu nanga isa public. On ne va pas être parfait ou parfaite, mais ozana ndenge moko boye que ah na ya moko boye so moni ki muta fingi ou bien chrétien yo, a fingi ka poise impoli. Ozomona, et pour a aigri ou bien kaka azali ndenge balobaka la délire. Mais na temps normal, yé moko tia zofinga ebike no zofinga penza pa mais na zofinga kaka mso pona zua ou pona kanda ou bien pona boye, ça arrive et je comprends votre cas. Bande konangai. T'es comme on a monsieur Bitakwira qui aujourd'hui a commis un problème là monsieur Jean-Marc Chantenier. Pourquoi? La puissance de la parole. Ngaba tuloko Bitakwira na nazanga pe na bitito côté la bangote parce qu'ils sont versatiles. Les lois lobi boye, loba ko lobandenge msusu. Moïse zangi pe bazali kaka boyeti alobi boye muto yo koloba keno soki benya mungongi bana baza batuna bisote mais sikoyo ba ko contredire Bitakwira tendenge nini parce que Chilombo c'est alobi keno ce sont nos frères siko Chilombo qui est président alobi ce sont nos frères yo Bitakwira ko uta wapi po balo tango na koloba ke famille Tshisekedi ndeza la base ya malheur ya Congo bokoloba te bon monite que parole à Bitakwira ezui nguya nangote parce que il y a déjà plus que Bitakwira qui est entre IH pas entre guillemets Félix Chilombo alobi que non voilà Benyamungangi ce sont nos frères tant que Yozoloba ce sont nos frères et que na bino ba luka kaka liloba moko tala biso nde to perdre ka parole ndele eza pasi à perdre ka parole facilement te zomona asala ka gaspillage à maloba te il faut to apprendre lokwana ko sala gaspillage à maloba parce que nos paroles sont créatrices nazoloba nanga kaka mais au éviter batu combien ou bakoyo kangai bakoyo mutu na mutu comprendre ndenge na ye mais le but l'objectif sikoyo ezalaka pour éveiller ces peuples là tolamuka il n'est pas encore tard ils en ont tardé ba circonstances ba difficulté qu'ezala mais la peur c'est un choix nous avons choisi le choix d'avoir peur de ces gens là or bango yo bino moko boyo kakati boyo
donc babangaka peuple wana yango wana bazwa abrutir peuple wana bozolamuka na masanga bobini journée na kobina ngulu à les côtés soko za na chance était ba niatio moi rekei boyna boy. Donc vous êtes en train de vivre la situation encore, je ne sais pas. Beaucoup mineti ba mort vivant hein, bo tambola kaka ndenge wana à n'importe quelle raison, à n'importe quel moment, chilombako bomane bino, chilombako sala bino mabe. Botunanga na nusikoyo Bitakwira liloba na ye ekezo nguya ndenge nini soki chef de l'état lobaki d'ailleurs ce sont nos frères, les lois commis qui ce sont les ennemis, mais ces ennemis wana wa lobaki que non nous sommes attaqués par les Rwanda pas ko ka komba Kagame te soka bandika Kagame ayibi ndenge ba obende matoi Kagame ye wana love bila una soki comment il s'appelle Sassou Nguesso yepe mususu wana ba papa moko ya kala ba papa moko ya très ba évoluer misusu ya wana Congo Brazzaville osomona hein. Siko liloba et qu'ils ont rien ndenge nini. Yo to bon kanisa. En fait, vous êtes ensemble. Nengana loba que non soko moni ennemi na yo azovanda na ba soki moni ami na yo parce que chilomba kanisa kake Sassou Nguesso za camarade na ye. Mais soko moni ami na yo akomo vanda na mutu oyo zo loba ennemi na yo, c'est qui n'a jamais été ou elle n'a jamais été ton ami. Azalaka na ennemi na yo depuis kala yo nde oyebakate. Mais ndenge bino nyoso boza ensemble pour na yo na Chilombo, na nani, bozala biloka ka place moko, c'est la destruction du Congo nde loko bozoloba. Awa kala mingi te tozoka non francophonie. Si qu'on a lobby hein. Pourquoi bino bo célébrer la francophonie makasi ko lekana ba français bango moko. Muyaya, yo kana lobby yo za problème normalement yo e muyaya. Oki kozala na problème ko kate parce que Dieu t'en a donné en suffisance pour na koyoka. Moutouana, Bolobike, et puis Balobi très bien, qui est comme la petite sœur, il y a monsieur Sassou Nguesso, madame Sogi Bichikouabo. T'as la lien, Mouchikouabo, à Télémanaba. En fait, je commence à voir pour à l'étranger. Bisson de to quand ça paye ça balkanisé, mais à l'étranger, bazomo na Congo na Rwanda ndé timboka moko. Au moins, il temps barobeta Coupe du Monde wana. Kaka ba parc Virunga la bino bako visiter. Kaka ba makaku na bino de bakotala, kaka bilo ba lac na bino kaka wana. Mais vous êtes là. Donc ba opesa bino cadeau non donc bazo pesa bino ka Congo ndenge wana. Hein? Donc les gens qui vous dirigent, donc roti la kaka bi wele, mais les gens qui vous dirigent, des marionnettes quoi, ils sont au-dessus bazo salagnos. Seule la révolution peut changer ce pays et la révolution commence par la tête. Révolution et bandakana mutu. Maman fongola misu. Hein? Les femmes peuvent changer les donnes hein. Moi c'est qu'il faut changer. Même arme on va utiliser pour les bisous. Même arme on peut utiliser parce que la femme congolaise elle est belle. Ah wana penza na denga mkete moi si congolaise penza solo ah kitoko. Donc asana ba arme nyoso mundu kiteka kandie bomaka. Maman obo ko sala na kizana ngo pe lisumu te. Donc maman ba yoksibino soni kuna. Bo kamate loko na bo valoriser yango. Est-ce que même la danse parce que bino bonika kaka obo na ko même la danse est-ce que yebaka que kaka ko bina oyo ba kwesa mutu ya musali munene na kata Bible dans Jean-Baptiste. Bota la Bible boko mona na Actes des Apôtres. Mwana maman bando kanela Jean-Baptiste depuis kala. Roi sengi danse. Mwana ne aleki. Abini. Roi lobi demande-moi tout ce que tu voudras na kopesa yo pona ko bina kaka. Yo muto sili saka ba danse nyoso na TikTok. T'as la place kobina et sauvable. Mais oui, il faut total. Maman elle avait honte parce que Jean-Baptiste a comme qui témoin gênant et avec ma kamune nyoso. Mama bengi ba mama lokola ba malata. Mwana ngai. Omonde papa na sengi obongo. Yebisa ke non. Ayela yo muto ya munguna na biso Jean-Baptiste. Jean-Baptiste akenda bien que le roi l'aimait. Donc bande ko na biso oyo nyoso sanango. Les femmes d'Alila, vous allez vous lever, toko les mains. Ah oui, amala malin demi. Et là, quand j'ai entendu notre fille, nièce, Yaya, tout ça, des distances. Après, si on dit que c'est faux, ok, tant mieux, mais elle doit raisonner là-dessus. Ce qu'on sait yango, et que ça va bien. Parce que, tout ça, on a besoin. Il y a des fruits et l'obaka. Oh, et pour la rater, mais oh, et l'obaka. Les femmes, hein, qui fonctionnent, et la tête, et les corps, et les cœurs fonctionnent. N'y c'est en bon état. Tout ça, ça s'est fait. En fait, le vrai problème, c'est local en fait. Ce qu'on sait, c'est impérialiste, na lobby, ceux qui m'ont aboté lui montre, Moutouana yobi que Moutouana aboté lui montre. Ok, ne pas savoir ce qu'ils ont montre. Ce qu'on n'était pas Moutouana que oya qu'on négocie, tire aux autres qui se la montre nangai. Donc à certains moments, tout est la bitumba la biso bien.
tozalaka mbangu na kokritike te o ake pa baimpérialiste bona bosiko yo kende pa baafricain yaka kozwa siko nani na yo. Tout se fait par la parole. Kola mikola koza, savoir parler. Une personne qui sait parler a déjà tout. Moi, si ton mobile, il y a déjà koloba. Azana nyos. Il faut avoir le verbe. Koyeba koloba. Quand, où et comment. À un certain moment, c'est taire. Et ça l'a dire. Tu n'as rien à dire, garde tes paroles. Parce que quand tu gardes tes paroles, tu gardes tes pensées. Mais il y a deux fois, ça commence à énerver les gens, quoi. En fait, c'est aussi pour énerver. Netinga bona kana ngo pesa massage té. Na pesa ka message parce que j'ai besoin que toi. Yom tozotala ngai au téléma. Moi si ton mobile, na tango oyo ba réseaux sociaux, il fallait que biso nyoso e Congo na biso ebo. Mais égocentrisme, yozo sala noka bitumba ba view. Ozo sala noka bitumba ya ba view. Masolo kaka ya bato e fulanye, abo abimina fulanye, akosi fulani bakangi fulanye, nandaku fulani. Oui, mais le pays sont très peu ces femmes qui parlent de la libération du Congo. Égocentrisme, bon à YouTube. Mais YouTube, en fait, vous êtes esclaves sans les savoir. Quand à n'importe quel moment, quand j'ai entreprise nayo, mais yo suko vous en boka. Maman, bandeko basi pe mibali. Tous à la capé, na moi retenu. C'est pas qu'on est parfait ou parfaite, mais tous à la cana retenu. Au taliboye, nananga likaku na lera likemba. Mais na lera pe bitabe, mais bitabe nyo sauté. Likaku pe fait baroba non, bitabo na oliango te. Au mitali bozango na mobali, olobi voilà. Nananga ngulu mais na kota ka potopoto nyo sauté, mabulu nyo sauté. Olobi te libulo na kota te. Mais quand tu ne sais pas te retenir, pona likaku na liaka bitabe nyoso. Oh, pour naza boye, naza ngulu, na mesala na kaka na salité, na kota na madusu nyoso. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Il faut qu'on dire non. Parce que dans mboka oyo, na passeport en Uganda kai. Na eza passeport rouge, na eza passeport jaune, na eza passeport à chocolat, na boye. Tala, bien codifié na quoi moko boye. Balobi originaire de. Dans les cas koyo, auti na pays non, il faut to banda ko se choquer sikoyo. Dans na mboko yo ko, ato lobi ke o ngainde. Premier noir ministre, Ngaïndé, premier noir, je sais pas, ambassadeur, Ngaïndé, premier noir, na sali soki ndenge maman, papa, ozana yo kaka esclave. Parce que je peux pas remember bitabe, ezali. Ozana mutali bosote, donc bunde la mboka na yo. Oh Ngaïndé, boy na boy, ozana kaka lika. Na même famille nyonso oui, o memela mindele ba boy, na batro ya kosokola ka bango boy na boy, c'est ça en fait. C'est tout ce que tu ne comprends pas. Mundela mema yo kaka, acha yo kaka place moko boye, yo pour mon no confort. Parce qu'ils ont créé les chaos chez vous. Yango no mona kabanda ko adeshe, ce qui DHLM, ce qui HLM, luxe. Tant yo komi kaka bolbi ke na komi. Photo liboso kanga na vie na eza Tour Eiffel. Yami bale oke ko kanga na Atonium, yami sato ke ko kanga na Statue de la Liberté. Siko tunanga na mbandaka na franchement, moko ka je suis fière d'être congolais. Je suis fière d'être congolaise. Boye na boye. Si seulement nos pensées ou nos paroles étaient ce qu'on pensait et qu'on portait dans nos cœurs, mais to libéram bokana kala. Toza mboka moko kitoko convoité par tout le monde. Nanya lingaka Congo te. Les lobes américains ce que bisi bango que to change année bon OK, on va faire l'affaire. Bino bo ken États-Unis bango ba ken kaka ndenge za wana bakoya baki ndeko ngai. Ezalaka te pona ko nuire bino. Ezalaka te mais c'est pour éveiller. Dire que la famille Tshisekedi, c'est une malédiction pour le Congo. Et ils continuent à être là parce que vous avez peur d'eux. Mais je vais vous dire quelque chose. Les difficultés peuvent être là. Mais la peur, c'est un choix. La peur, c'est un choix. Donc, tout petit kabilo koana, qu'on commence à se respecter mutuellement. C'est quelque chose qui est bien. Respect, bandina misu. De la même façon que la musique est agréable, c'est un son agréable à l'oreille. De la même façon, les corps, c'est quelque chose, ou la beauté, c'est quelque chose qu'on doit contempler. Aux la facilité à kolongola bilamba que on ne contemple même plus ton corps, quoi. Bandeko bazala kiwana. Zéro. Mais on kapé mon bali tanga kende, ndenge na sala ki petit toi na papa ba sala ki oto ndo sala ki bato. Munoko. Koloba mingi. Na kilwa na nyoso ki ko minyeka nyeka na likunde bunde ko magina no liboso. O miningisi ningisi soki franchement, na soni penza.
na yo moko pe mwasi ozaka kawana yo mwasi mobimba oleba tielo atanze moko ya romantique moko boye na boye donc bazo leka yo na nzembo ya IGF soki PGS soki IGF ya Kofi et a pas si ça manque à respect franchement hein quel manque de respect donc on vous respecte même pas mwasi obalingaka exposaka été mwasi obalingaka ba publiaka été mwasi obalingaka mwasi parce que l'homme c'est un homme jaloux alingaka ya yenyoso ebombana pourquoi les autres parce que moi mobali soki a kuti mwasi wana na yasika a salanine a tout aratolo n'est-ce pas pourquoi yenda démystifier ye yo za la réalisation na mystère te tu étais donc nyoso monana que tu n'attires plus les corps qu'on ne contemple plus panzo ta ba Cléopâtre ba banda contempler yango otali penza boya ba Salomon wana te bando kama lomba parce que ba bandaka ko contempler banzoto ya basi aujourd'hui nos femmes ba contemplaka lisusu nzoto na yote donc mobali tango azoyamba lango kanvu yo pe mobali oko se respecter na yote ozana basi na bana non délire na siko délire suki api na réseaux sociaux ça lukuta boyo kana ki bobimisa vidéo wana parce que muntu o abangaka akosala te eloko na te siko c'est quoi les goûts dans ça en fait hein? Le bon fantasme, c'est de le faire avec sa femme. Moi, je peux comprendre qu'un couple, bah ça, les fantasmes na bango, ezati na ba makangu, milimu, sangisi. Alors, qu'est-ce que tu as na poubelle nanda quoi? Wow! Oh, makambo qui était nanda. Oh, boy. Mais la même Bible que vous utilisez, oh, kakenon, c'est lui qui s'est joint à une prostituée. Prostituée, ça kakate waza na balabala. Moutou aza na vie, ya mbali, belé, à côté flamingo, à côté boy. C'est ça. Et quand on dit que non, milimu bosangisi yango ale komi kokita bana bakomi ba impoli bana bakomi bozo yebate mais nzoka milimu des énergies négatives qui sont en train d'être dans vos maisons ou dans nos maisons pour bien dire. Il faut faire très attention. Quand on vous dit les lits conjugales, elles à la suyeté. Le lit c'est quoi? C'est un lieu de repos. Le corps de l'homme ou de la femme c'est quoi? C'est un lieu de repos. Tant balobaka li conjugal wana ba maman soki ozelaka mobali na yo ke nona ko kangeji moko ke na mwasi na pa na yo okosi omoni kote ke ndako telenganisa nzoto ou bien yo mobali mwasi kote ke ndako telanganisa nzoto papa nde li conjugal parce que nos corps pour na mobali na yo c'est un lieu de repos. Li conjugal na so bokasekeza ya mabaya eza mabala te moi bolo ba men ezate moi bo pesa po na normal na passer mi yibia Congo mais déjà na sino l'exaki panya offrande. Quelle révélation! Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit réside. De la même façon, nous sommes en moi sinayo, et ça lit conjugal. Parce que vous savez qui déjà lien, il y a de ne pas se trahir. Nous sommes en mobile nayo, des lits conjugal. De la même façon que le lit, c'est pour se reposer. Nous sommes en mobile nayo, toi moi sinayo, et ça lit conjugal. Et ça lit où il y a ma bayate. Quand il y a frotter en gros place, il y a sauté. Nzoto eza isusu na courbir te nyonso ekoma plat mabaku ezalaka lisusu te donc mutu akotika mbala moko vrum mbala moko ozomona c'est honteux c'est à ma honte mais oyo basali ba jeune fille wana ba jeune maman wana eza soni mingi oyo ekomi kaka ke non pose mosala il faut leka na tatami soki opération canapé c'est ça en fait namonaka kutu je comprends pas oyo kitoko otanga bakosala chantage mpona nini. Place où nous avons réclamé le vrai droit de la femme ou l'émancipation de la femme, il fallait réclamer dans ces cas. Que mon bali penza lobi que non, toute la soki compagnon que ça la kami bali na bali parce qu'on est en train de lui dire non, na loko moko boazo senga. Mais yo moko zoya déjà prédisposé que ndenge na lingi boy, tika kaka na pesa et ça les loroté. Maman, et si la kate, et tu la kate, oui, et si la kate. Mais balobi sache homme, ton péché t'attendra. La nature va vous dire ça rangote parce qu'ils ont toujours la raison. Peuple congolais. Est-ce que tu es bien le Kotolingi? Attitude à l'élo, ils ont une prise de conscience. Montrer au peuple congolais que la famille Tshisekedi, c'est la malédiction pour le Congo. Bangonde ba komisi biso depuis ba gouvernement banda, il y a soni nde yango. Nous sommes là. Bangonde ba komisi biso awa. Tokomi ba biso ba komi ko seka biso, likamba Congo to yo kozanga na mutako lobela biso. Na bato ba lobela biso ba komi ko baye. Quand les gens commencent à dire que ba sala bino lisusu nini, po botelema. Mais vous êtes dans la distraction, na héros nganda. Ba terrain foot ndezo beta te ceux qui foot e betama loba na ndenge ya IGF ozomona ba maman vous êtes de très belles femmes nzoto wana ya munduki ebiso lipoza na nzoto tolobi nzoto o eblobaka
basera bien basera oyo bafuye elobaka eza te bafuye epolaka nzoto no wana eleki ata satan te ya kaka outilize kaka bien satan te parce que les autres l'ont fait baester basala yango bato ebele basala yango badalila basala yango dalila tia beauté na ye au service de la nation paix Samson akweya. Alors allez-vous comprendre qu'est-ce qu'il nous faut pour notre pays. Et ça là qui a vu nous la marée totelema comment le génocide est une réalité dans notre pays. Paix Tokolonga. Merci beaucoup, que Dieu bénisse nos pays.